Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda na Biso. Voilà. Salut. Bonsoir. Bonjour. Bah bon week-end. Nabino nyonso, balandi nyonso ya Mama BBC. Bah bonsoir, bah bonjour. Et surtout, bah bon week-end Nabino. Le lotoza samedi. Alors, week-end de l'amour. Na balandi nyonso ya BBC. Voilà. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Naloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Ya, grâce à Nzambe, nde ya motuya, toza pe spécialité, miséricorde, ne likolo na biso bandeko. Naloba toujours que, kolala kolamuka, ezakaka, mawa na Nzambe likolo na biso, po ba o pe ba tiki biso toleki bango nelo mote. Yango, chaque fois naloba toujours que non, grâce à Nzambe kaka nde ya motuya na bomo na biso. Voilà, quota aimer, partager et ça biso toujours bien. Na ozang sa te kopé sa bande nyonso o bazo komela biso, bazo benga biso, vraiment merci. Et surtout ba o penza ba pesi biso attention na sens que non ba landi au moins ba analyse na biso c'est bon. Alors nzambe nanga mona bino, nzambe nanga a pambo ilanga bino. Naloba toujours que non BBC Mpoi TV na yaka pona ko insulter te. Mingi ba analyse nanga na rosa ba analyse nanga kolanda likambu ndenge eza et surtout soki communauté na biso ndenge memelaka makambu to sungana kate. Alors peut-être to yaka ko faire voir ba to yaka ko ramener peut-être savoir na bato mususu pour na comprendre lisolo ngo eza ndenge nini. Alors soki eza pe mbala liboso na yo aimer partager et ça toujours biso bien zala à l'aise zwa kitia liboso s'abonner donc zala penza à l'aise bosana po awa jaja kuto ozwa mafinga jaja kuto koyoka pe mafinga voilà. Tola di tola muki to mona kama kambango ndenge ezoleka sur les réseaux sociaux ya gabi pa bimaki aye pona ko attaquer ou encore alobaki pe mabe pona ndeko na biso encore leki ya dadi kitambala et pourquoi pas tout ça les lango analyse parce que ezokende kaka na ndenge moko ya non sens ou encore ezokende na ndenge moko ya keno ya ba parti pris oyo ça me fait souvent mal ya koyoka ou bien yakomona makambu ndenge za vérité za boye mais les gens réfléchissent na ndenge mususu sûrement to mona ki après sorti ya mwana o ya lukeli biso makambu lukeli famille ne makambu o dati sorti na ye et sale ki ba problème et jusque là et comme ezok memara toujours ba dossier du jour au jour to mona ki papa le ki na ye o eza gosse abima ki pona koya ko sa nini pona koya ko éclaircir et accepter quitter na sortie médiatique azape kaka ye moko te na famille ezaki pe mama mobokoli o yazaki papa mwasi ya papa na ye to mona ki emi pe abima ki mento mona kaka keno gosse kaka ndazo zo mabanga alors on ne comprend pas eza ba to ebele o baleka ki o ba sepela ki na sortie médiatique ya datite mais ba o pe bazo betele maboko laissez-moi vous dire que non bo sunga mwana te bosunga mwana te gosse lorsqu'abima ki babiso ba mususu tozwa ki temps ya kolanda sortie médiatique ya gosse eza regret ya kotala ke non dati tango abimi elle avait totalement perdu la tête ata soki mabe ezalaka parce que gosse ya tali relation oyo ezalaki na dadi o ezaki grand frère na ye na belle vie relation na bango alors logiquement parlant tomoni ya gabi abimi pona koya kolobela gosse ya koloba ke non aza flatteur c'est-à-dire que non a flatter lokola senga ki belle vie pardon bolimbisi assez alobi ke non eza ki flatterie et tout mais j'ai na sepeli na sortie peu médiatique na réponse ya gosse il est venu vraiment à ramener les sous donc azongisi pe ya gabi kaka nanzela yango na lobaka bandeko. Ça fait très mal parfois, il y a façon au bande comme sous au moni j'essaie d'avancer mais bozo réfléchir. Donc réflexion na bino eza vraiment trop bas.
gosse a joué qui rôle il y a tant que papa leki. Ya Gabi a dit bo exposer moi na beauté ki moi na non. Gosse a exposé moi na tepe ateka ki moi na te. Muto ateka ki moi na muto exposer ki moi na c'est Vincent Tulis. Nga kutu na bande ko s'attendre que non. Ya Gabi abima aya ko lobela kutu Vincent parce que ya Gabi pe dio na ye bazaki pe close bazaki vraiment na relation ya bien na dati kitambala. Ti siko na moni nani c'est qui ya Gabi place abimi te pona ko ya ko lobela nani Vincent. Donc atali parti pris atali moi muke o ekota kota mama Olive pour Vincent za kota mama Olive to solo la bande ko bo aimer bo partager. Mais lorsque ya Gabi azobima pona ko lobaki gosse ba ateki mwana te oh il fallait lukaye na privé akoluke na privé ndenge nini et si longtemps que moi na tango abima ki ezaki privé te ayaki publiquement batunde bayoka kiye nga kutu na condamné na oki ko kolobate que non gosse a joué qui rôle mabe a joué qui rôle tant que papa leki parce que na malobane banaki koloba que non si aujourd'hui moi nana dati a kutani na problème ba retomber e okwela ka bango et na yoki eke plus loin ya Gabi abimisi pe susu na poisa que non famille yango pe bayoka na kate bakabwana na bango bayoka na kate nde ya Gabi bozomona ba makambo yango to solo la bande ko bo aimer bo partager tout ça wana to ça la analyse na biso il y a réflexion voilà gosse ce qui gosse ici ya Gabi alobi gosse asali flatterie et gosse peut répondre et kitoko ya koloba ke non ce qui yo koloba ke non ngai na sali flatterie et pas belle vie yo kaka kala awawa même pas nani 7 mois même pas 6 mois même pas 5 mois akufela ki ya Gabi akufela ki ce qui ya na je crois. Mais enveloppe ba audio o ebimaki ya makambo ba cotisation ndenge ebimaki ya Gabi alobaki akozwa su ba mbongo batika na bango makambo osala cotisation pour kozwa mbongo te mais enveloppe ya belle vie azwaki albi nazwi kaka enveloppe ya belle vie et puis nazwi yango na encore pourquoi azwi yango na encore parce que ebi ke non belle vie asa nini asololaka mais bandeko to sololana nou bien soki ya Gabi akoloba ke non gosse eza flatterie mais moi je ne pense pas que non gosse ninga zawana azokata un cas ya nani ya belle vie gosse pe jouaka pe pas belle vie te ko sortie médiatique na ye atali relation ya na ye na belle vie ya na ke na sama belé azaki na témoignage ya bien pour na belle vie gosse atali relation o biso nyonso to monaka soki pe ya nani dadi aza na problème belle vie abandaki ko intervenir c'est par rapport à ça ndeko na ye abimaki ayaki koteka nani mwana te ayaki pe kosala flatterie te pourquoi batu lokola baya Gabi ba age na bino wana lorsque bozosala ba sortie médiatique bozo toujours ka kosopa pétrole na moto mwana wana dati asa mwana mwasi lelo nalobi peut-être akobala bino bozaki bato moko ya koya kotelemela bino nyonso bolingai bobima bolobi non Vincent oteki mwana ya dadi ndenge nini mais esa passe ya kotala bato mususu ba préférer ndenge Vincent bimisaki mwana wana o Vincent ye moko déjà sa bimi déjà na motambo ya keno ya kimutema mabe azaki nango envers Bervi. Mais ya Gabi lorsque zolo ba keno eza flatterie ça fait très mal hein et ça passe ya bandeko communauté congolaise tozalaka vrai hein soko kolinga mutu pona mbongo eza pasi ezote ape peut-être Belvi na ngambu na ya kotala nani ya kosunga na nani ya kosunga te neti nga na sina lobi Belvi asunga ni ka ba orphelin na ba koko na ba hospice de vieillard poko sunga mutu oyo yebi atoko s'attendre ne loko moko te ke non akozongiselo en retour yeba ke non lobi akochula parce que c'est ça nde nature ya mutu ya mokili lorsque ya Gabi aye koloba ke non gosse eza flatterie gosse pas répondre ke non akufaka nzala te alalaka nzala te bana ne baliaka flatterie nini yo akosala
neti nga ne nazo sala analyse nanga awa bandeko namoni nanga pe place na okyo loba te ke non gosse ezalaki flatterie gosse ezalaki pasi wana ya sortie médiatique ya mwana ba Vincent bimisi mwana oyo ezalaki bien te Vincent tango abimisi mwana na mutu na parent oyo aza vraiment na sens ya kibomoto. La première des choses ata oza mosambeli eloko liboso osenga bolimbisi. Yango tango ya gadio zo bakeno il fallait senga mwana il fallait luka mwana na privé ou bien senga soki ba pardon na privé. Tango ba yaki ko finga belle vie, tango ba yaki ko niata belle vie, tango ba yaki ko sala belle vie mabe. Ezaki na privé. Ezaki na privé te. Yo ebi pe peut-être que non soki pe gosse angwa luka ka belle vie na privé tango su belle vie pa linga abwa kisaye. Parce que à moni déjà que non mokili eza bien te. C'est par rapport à quoi? Ya Gabi tango bimi, yo po ozane ti parent, ozane ti moboti, ozane ti parent ya nani ya dati. Menga na banayi kozela ba sortie médiatique na bino ya koya ko telemelande Vincent. Ato lobi ke non obenga ki dadi, obenga ki tati, soki dati na privé. Obenga ki na privé et après. Ye tango ya ki ko finga, ya ki ko minimiser parent na ye o eza belle vie. Asala ki yango na privé, azwa ki tente ya ke non, asala ki yango na public, azwa ki tente ya ko réfléchir. Soki yo peut-être obenga yo lebise ke non, obenga na privé, yebise peut-être nde asenga belle vie, pardon. Mais le coup, le monde dango, nenge bozo kende, na monde dango ba artiste, bosi bo kabwani, oya komi koto, donc bo sala nini, so bo bo kane la mutu, bo sala mutu wana ma beti na preuve du contraire que ne bo zelata soki mutu ango akufa. Et loko ezo sala nga pasi bandeko, eza ya komona ba age ya ba mama Teresa, ba age ya ba ya Gabi, lorsque bazo sala ba sortie médiatique na bango, ezo pesa batu esengote, mais par contre ezo pesa batu pasi. Yango na loba toujours na ozangi sa ko citer comme moi mama top te. Aza na ba faiblesse na ye, aza pe na ba bolamu na ye, aza mutu malamu, et aza mutu, aza c'est une personne humaine, ou aza na ba défaut na ye pe. Et lorsqu'azo sala, azo bima, azo sala sortie médiatique, il faut batuba yoka. Parce que bino dans un premier temps, boye bakeno boza ba éducateur, ba éducatrice ya masse. Mais ça fait très mal tant que ba éducatrice ya masse. Lorsque bozo sala ba sortie médiatique na bino, vous venez pour insulter. Boya pona ko condamner ndeko na bino musala. Boya pona ko sala ba bino mobo o eza yango te. Yango mona tozozo ba appel pe ba to mususu biso to landaka na biso sous théâtre ba congolais te pona nini pona ba comportement o soi-disant bo edikaka masse mais boza exemplaire te nga na place wana na koyoka soni na okyo pesa ta exemple nga na koyoka soni boza ba éducatrice ya masse il faut boza ba exemplaire. Lorsque je dis exemplaire, c'est-à-dire quoi? Eza babilo ko mususu mi tali olobi otali na nu caché na yo otali na nu eloko sala ko lobi non awa ngai naza mutu moko naza public et puis naza éducatrice ya masse eloko na oki ko sala ngote. C'est pareil netinga naza intercesseuse n'église. Bandeko, je mes faiblesses, je mes défauts. Naza pe na ba mabe na nga naza pe na ba caractère mususu o SPC sa ba touté. Mais tant qu'intercesseuse na bunda nango na bata misatango parce que ça n'a pas si peut-être ba intercesseuse mobimba ça fait très mal. Alors nous devons être exemplaires. C'est pareil na bino ba acteur ba actrice o boya ka ko éduquer mas bota bosala ka ba film na bino bosala ba théâtre na bino boye ba ke non yango na ba ke no boye bi ta déontologie ya musala na bino te boye bi eloko te parce que botangela ngo classe te bo bimi kaka boye pour boye bo mbala moko. Comment est-ce que bino bozo sala ba théâtre bozo éduquer masse mais bino moko bozo ba exemplaire te yango na tika ka bato mususu bazo ba keno biso to landa na biso théâtre susu ba congolais te parce que non to mona ba commentaire mususu ya bato ba Ghana ya ba Sénégal bazo komela biso ya keno balanda ka belle vie mais là bazo comprendre te muto azo sala musala na ye ya bien mais kaka peuple kaka ba ndeko na ye ba olinga ko nuire. Bandeko to solo na nous pembe. Je ne souhaite rien de mauvais pour na belle vie. Supposons belle vie azate. To zona
ba actrice nyonso parce que mutu na mutu aza na talent na ye mutu na mutu aza na talent na ye mutu na mutu aza na ndenge asalaka nini ajouaka eza ta na mutu moko te ako remplacer Belle-Vie c'est pareil ata neti na Dadi Kitambala ti lelo Dadi Kitambala kenda nani a remplacer Dadi mutu te lelo Ursule Pechanga ye wana asala succès oh ti lelo ezonuire bato mais je sais que non Ursule Pechanga tango abima akutana kutu na okelo ba keno akutana na ba kombo akutani nango lelo te pona ba réseaux sociaux ngo hein je peux dire que non ce que ata ba tie lisango ba poser question moment nini ya bien o sepela nango ya musala na yo tango banda to lelo je crois que le bakeno tango na banda des équipes premier parce que lelo ba ndeko na biso bazo sambwa na niveau moko muto asali eloko moko te muto a répondre à bino te et puis a jouer ka lisusu même pas ebele lokwa ba ndeko mususu ba jouer du jour au jour mais façon ba lokotaka komone ba ye nango sur les réseaux sociaux je sais pas comment est-ce que peuple congolais bozana mitema mabe yango wana mwana oyo Maria na moni polémique moko boye ba chantage bo ba bilo moko ezoleka sur TikTok soit disant ceux qui Brazzavilloise moko boye bake ko luka ye Maria ba mutu wana lobelaka yo mais aza Brazzavilloise tala likambu boye azo finga ba congolais aza mutu na boye mais la fille abima attends to condamner la fille mais elle a pratiquement raison la fille a ekoloba bino boya ko benganga soit disant que non na pekisa congolaise wana ya Brazza za mutu nanga na pekisa e parce que ezali kamwa mboka mais bozo bosana que non nga na za sœur na bino bolinga kutu ko bomanga bolinga kutu avancement na ngate bo insultaka nga bolinga nga na mitema te ba soutenir nga plus eza kutu ba étranger parce que ata ce qui lelo abimi afinga nga esa elo mote parce que ma finga wana ko finga nga e ute pa na bino bandeko na nga propre est-ce que bandeko bozo comprendre eloko wana na ina loba nini congolais muninga osa eloko bien bo tombola mutu wana parce que attendent na ye no yeba te nini yango oyo ezo nuire ba mama mikolo lokola ba Teresia lokola ba ya Gabi ba bima pona kosa nini pona ko nuire vie ya mwana na Belle-Vie osa leke pa na bango je m'excuse pour les termes aimez partager s'il vous plaît aimez partager tozo solo la kaka ce qui est no gosse flatter a flatter ton dimango kasi que no Belle-Vie kabaka Belle-Vie kabaka et puis peut-être ninga kabaka wana talaka te tout ça ça prouve pas si ezakaka ya komona ba deux éléments wana ya Gabi na Teresia ce qui ezalaka ta ya Gabi boya kata enveloppe ya Belle-Vie lingo za bien lingo salo grande dame hein lingo salo vraiment grande dame mais lokolo zo mbongo wana pe likolo nango chepe munoko ya koloba ke non nazo ngo na nko nazo ngo na nko vivre ata na hypocrisie kasiti problème ezalaka bandeko naloba chaque fois na ba analyse nanga bandeko totalaka lelo te totalaka lobi oya ko sunga lobi oyebi te bandeko lelo gosse oaza petit kana aza kade ya Dadi Kitambala oaza papa leki ya Dati akomi ko finga malisusu sur les réseaux sociaux natali na ba commentaire bato bazo finga ye matokolo bato bazo finga ba biloko moko boye o eza yango te tout ça pona nini pona congolais ozanga kosala la part des choses ya koloba que gosse kobima na ye ezalaki eloko moko keno basepelaki nango te ya ndenge Dati ya bimaki na Vincent ou toutefois Vincent zaki mutu moko boye moko atie micro wana il vient à attaquer Belle-Vie pourquoi ke ko batama na sima mwana. Pourquoi peuple congolais bo zanga ta ko koma na niveau ya ko réfléchir na eloko wana ata ya Gabi nengo bimi wana
Parce que audio o ebima qui a 20 ans azo laka azo ebisa gosse ya koloba ke non qui ndeko eza susute à ce point pour na belle vie et tout oyoka ki audio yango ezalaki mbala moko ebimisa ki Vincent ya koloba ke non Vincent nazaki na problème na belle vie belle vie ayebite mais ole abima ye moko ami bimisa kaka ye moko boye aya ko attaquer belle vie ake ko luka mwana lokola ye baka pe faiblesse à mwana ke non mwana na pas za impoli mwana na pas lobaka mingi mwana na zalaka boye parce que c'est pas donné na mwana nyonso za na ba courage ya badati wana alors Vincent ye baki déjà mwana na ko boya te pour Vincent s'il était azaki mobali azaki garçon moko bien alinga ka tia micro na ya alinga za na soma belle vie te kokende ko luka dati wana ezaki déjà zaki na soma belle vie. C'est-à-dire hypocrisie mbala moko. Nini ezanga ki atie mikolo bandi mbala moko belle vie boye tala boye mama Olive boye olobi. Je ne pense pas que non belle vie nga ya ko kanga o maboko nga kende ko nga memo na parquet non. Po eloko no jouer ki pe ko kende ko zo mwana wana e bambi o kaka na se. Pour la fin des comptes, biso ta babineti ngai tango na salaka déjà analyse ta makamwane bima na loba ngo na bike non ezakutu dadi peut-être azaki na makamune mususu na mutema mais Vincent da dingai ko attaquer belle vie mais aboyi ko attaquer belle vie directement ake ko luka nani dati po abimisango. Comment est-ce que Moutuloko là, ya Gabi okozanga moya ko réfléchir et lokwana ya koloba. Vincent yo il fallait pas que ne koluka mwana parce que yo dozaki na problème ozaki déjà c'est tondio peut-être envers belle vie. Et puis makambango ezokende na réseaux sociaux, ezokende ya koloba ke non, batu bazo jouer na injustice. Et batu bazo applaudir injustice wana. Nde loko ezo sala ke non nga BBC lorsque nazo ko sa ba analyse nanga nazo ngisana batu ma yele bandeko. Comment est-ce que bozo réfléchir? Comment la biso ko kende nengeni? Yango na uti pe ko pesa bino exemple ya mwana oyo, mwana Marian Tumba ya TikTok oyo. Et comme bitumba ya Congo soki na Braza. Ba moni ke non moi so alobelaka aza ya Braza alobelaka Maria. Ba Congolais balandi Maria pona ko bisa Maria tala mutu na yo oyo boye Maria olai abimi pona ko zongisa ba Congolais mayele ya koloba bino boye ko lukanga soit disant que non ye mutu nanga aza étrangère mais vous oubliez que non bino bolinganga te tant que ndeko na bino congolaise bo finganga bo salaka boye bo maltraitaka nga ndeko na bino congolaise. Soki boko ya bobo yebisanga keno bo pekisanga na Congo na fille na Congo Brazza na ndimango te na otiki ya kozala wana ata soki lobi kuna ko finganga eza un problème te parce que ma finga na zoki yango pa na bino bandeko nanga. Est-ce que bandeko bozo comprendre congolais oh mboka libanda pe ba yebi keno ba congolais balingana kate ba congolais ba zwaka ndeko na bango basali nini ba kiene kulusu. Et si longtemps peut-être ndeko na bino zo sala fierté ya mboka na bino. Pourquoi pas ko sunga lobi na sala ki analyse na ngamoko na lobaki keno belle vie azo kitisa to ya chômage parce qu'azo futa batu. Ata ya Gabi de l'or qui ne jouer pas belle vie. Ata ko jouer sous soutien mais à jouer peut-être déjà je sais pas moi mais ba foutaye. Maman Thérèse ana pe ba foutaye pas belle vie. Est-ce que beaucoup attendent la réflexion à mon kete ya koloba keno mboka na biso misala ezate batu ba komi ko se plonger na ba théâtre batu ba komi ko se plonger na ba réseaux sociaux. Alors lorsque zo qui n'est pas belle vie o qui n'est pas boité ba foutayo. Au lieu sambela pona mutu abongo peut-être compagnie na ye et que ne liboso mais bino bo ninga ko nuirier tant bo ninga ko nuirier aujourd'hui azate bon moi te que no to ya chômage ko matali susu to ya yango ba ka ndoki azala ma yele te ndoki kaka mutu azo sunga ye nda ye ko lia ye. C'est ça avec nous les Congolais belle azo sunga mboka. Comment est-ce que vous avez réfléchir beaucoup à niveau na ya koloba ke non moi ça n'a pas azo sunga azo contribuer na mboka na bisoti. Tina
batu mususu ya mboka mususu bakomi na kotonga, bakomi na komituna. Qu'est-ce qui va pas avec vous les Congolais? La dame là, elle travaille à ça la théâtre, ne ba film na ye ya bien biso tolanda kaye. Mais aza vraiment mal aimé na communauté congolaise. Pourquoi bozo bundi ça ye? Na misala nyonso wana zo sala bande ko bo réfléchir ata muke ya kolobake non? Azo contribuer na mboka na biso to ya chômage ezo kita. Si aujourd'hui azate bota batu nyonso ba travailler pas belle vie. Lelo belle vie azate. Bomoni te ke no batona ba ongaika. Mais non, tozo solo la kaka. To solo la na ndenge moko ya kolobake non. Soki muto azo sala eloko moko ya bien. Alors pourquoi pas applaudir pour bon applaudir pour nango. Congolais est moko bandeko, to changer ba nationalité to sa ndeni. Exemple terre à terre kana uti kopesa ya ndoki akoboma kaka mutu ayosunga kae. Na oyeba te tango obomi mutu wana sikoko tika kolia ndeni. Nde bino ba Congolais. Bo pesa na ndeko mwasi pe espace à respirer. Gosse abimaki ko ya ko flatter te. Siko tango ya gabi pa lobi ke no famille yango ba kabwana na ba yokana kana bango te ba yokana kana bango te parce que yo zaki déjà camarade makasi ya Dadi Kitambala. Il fallait bima ok bisa Vincent. Vincent na mwana wana te. La grande famille, beau aimer, beau partager, hein. Beau aimer, beau partager, toza wana, babiso msusu toza ngisa pete, kocha bango na ba prière, kocha belvi na prière, kocha ba exil péché, ba on soto ngana chaka nga bango na prière. Parce que ngana linga ke loko ezalaka injustice te. Il faut to salaka toujours la part des choses. Baza ba sainteté, baza pe na ba faiblesse na bango, baza na ba défaut na bango. Mais lorsque ndeko zo sala musala moko o ezo sunga, non. Non. Bota la nombre ya bino d'artistes et comédiens. Ba chaîne combien au penza zo sonné penza na Congo penza yo ki penza boye. Bino nyoso boza na ba chaîne. Boza na ba chaîne YouTube. Si quand on suit vite on voit 4 chaînes ya artistes et comédiens ou comédiennes moko ezo sonné makasi ezo beta penza kele. Belle vie azangité. Maintenant pourquoi pas qu'on félicite à Kennedy Bosso parce que bino bobimi si boza pe na ba chaîne na bino mais bozo koka kokoma na niveau anate. Parce que qui leadership et pesa miani mutu nyonso tuté. Et ça la ba musala mususu e pesa miani mutu mususu batu mususu te. Imagine donc façon ya ko réfléchir et pesa miani mutu nyonso tuté. Tant bazo benge Poutine de l'écriture boza wana bozo yeba. Mais pour na kotombola muninga, bo soutenir muninga, et ça pour na bien na bino nyonso parce que nenge belvi azana oki ko travailler moko ta toujours na besoin batu. Peut-être na yo pe belvi azana besoin na yo. Mais ta ndengo zo bomaye. Est-ce que bo réfléchir ça ka vraiment bandeko? Bref, gosse a qui pour na ko flatter belvité. Et puis azala qui peut mieux placer te ya kokende ko luka belvi na privé parce que ko finga o ba finga ki belvi ezaki sur les réseaux sociaux ezaki et donc ezaki publiquement et nga na mona ki ba sortie médiatique ya gosse na mona ki place au gosse pa lobi mabete il lobane ezaki que non ce qui le mona na dati a eu problème et ba retomber ko ko elande biso. Na bino na bozo loba bo bima bosali mais maintenant c'est na sima caméra bozo loba keno mwana na zamabe. Bozo loba pe mabe po na Vincent na CC. Mais le quoi boyebi keno aza kota mama Olive na bo mela makaka. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Bandeko bo aimer bo partager na ba toujours. Numéro na biso ezawana ba baza na besoin ko benga bo bengi. Bon, bah, on a besoin qu'on puisse avoir conseil, conseil. On est là ensemble avec vous. Alors, c'était au moins ça, l'histoire de Mimi Lakibino, parce que sortie médiatique, il y a Gabi, gosse peut abîmer et répondre. Et ceux qui ont le banga, ils ont flatté. Ils ont flatté. Pour yo pour zoaka nani enveloppe ya nani. O mona ke non, yo moko zoaka ko bimisa babilo ko moko po bale ki ba ya ko finga yo olo ba susu bale ki na bazaboy. Ya Gabi, o botat. Il faut que passer pour la moana Dadi sortie médiatique na wana ba mbutu ya mimi. Bino na ba mbaso elo binga yo bobo ki la maladie. C'est par rapport ya je sais pas. Non que le baké non, c'est à cause peut-être ya loko wana Dadi ndenga bima ki ne sala ki ke non. Sabima.
Bye bye. Yeah, bye bye. Sorry, hein, nazo solana mutu. Ok, voilà bandeko. C'est par rapport à ça. Ndesalaki ke no gosa bima. Abima aya ko faire voir batu. Aya ko senga bolimbisi. Nini ezangaki ata soki dati abimaka te nani gosa yebi ke no Belvi abetaka bien na nani na abanda obeta bien na yaya na ye dadi. Nini ezangaki pe nani gosa bimi pe akeka na biro yango ya Belvi ake ko senga kuna ke no pesanga boy Belvi akopimela eta parce que Belvi azana mutema ko sunga batu. Non. Et ça langa mabe bandeko na omona batu ne ba osaba émission batu ba osanga ko fongola poke batu ba osanga ko fongola donc ko sala analyse bien ko sala émission penza au ramener savoir à batu ba comprendre qu'est-ce qui se passe. Congolais c'est un mauvais Congo na biso wana ndoki azalaka donc Satan azalaka na Congo te biso moko ba Congolais ne toza ba ndoki. Oh bolobaka ke no diabolo ala la kapenza kaka Satan zakaka na Congo azala na Congo te bino moko parce que comment ça so boyebi Satan zakaka na comment est-ce que bosa ko benga nae ça fait mal na comportement ya ba artiste et comédien na comédienne na répéta kango toujours na répéta kango et puis na ko c'est ça qu'a jamais ko répéter. Artiste, comédien ou comédienne, lorsque vous avez la sortie médiatique, il y a qu'à lancer message. Et pas les fans, vous préparez les fans, et non pas artiste, comédien ou comédienne, vous avez la sortie médiatique, il y a qu'à attaquer les gens. Dis jamais vie. Non, jamais que tu n'as pas Nigérien et pas Ghana. Yango bozo zanga ko koma na ba niveau moko boye ya ko sala ka keno chaque année bo sali peut-être na ebité ndenge to mona ka ba artiste a omoni moko soirée moko boye kaka ya soirée moko dansante ou bien soirée moko boye bo lati kitoko pa bazong pas pèse to mona rango te kuna za soki bo to comprendre te. Vous êtes limité na makambo ele pona nini bo inspiration na bino ezaka makambo mabe. Bo kende liboso ndeni bo mona ba pays mususu te nde ba développer. Bino siko boza na temps wana ya bo développer te parce que vous êtes plus dans la futilité. Bino moko bo mi pesa limitation pour na lobby likambu. Oh nani ministre ya nani ministre soki ya arenini atabata la kabiso te. Oh mboke ta la kabiso ba artiste te. Kana buzobo bosala ba otala bino na ndeni. Bakota la bino na ndenge nini parce que bozo pesa le meilleur de vous te boza batu moko ba problématique ya kopakola ka batu buzoba ba memaki bino na kingakati kuna botala buzoba boke kopakola kingakati botala buzoba siko ministre ami koti sa susu na kana bino so bo bomé avant ba paye mususu soki ba nani mboka na bango esoutenaka bango peut-être baza na ba maturité bino boza na ba maturité te boza ba sosa mambo ba luka. Alors botika pe mboke vanda ka bino ba kipe bino bongote. Ba kipe bino te franchement. Kinga kati kaka wa ex nani première dame kaka. Botala buzoba obo pakolié. Sibino ba omona tek bozo e bateke no ministre ango mboka ba président ba omona bino na buzoba. Lobi ba approcher bino, boya opakola bango buzoba. Au lieu de réfléchir, batu musu ne ba ya ko réfléchir na place na bino. Eza pas si pe mawa. Botika mwana batu Belvi asala musala na ya azo réduire taux ya chômage na Congo wana. Azo réduire penza taux. Botika ngona mitu na bino. Voilà la grande famille, n'a commis vraiment na souka, ba bon week-end à bino, et si qu'elles ont mis bino partout dans le monde, je vous aime, tokutani prochainement, bisous, ciao ciao, bye bye, bye bye oh. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants.
tozala fier ya kozala congolais, tozala fier ya kozala africain, tozala na bomoko po totonga mboka po na biso na banda na biso.